Maintenant, quand on a tout mon sous sur le Marambia Petit Fali, ça va te la part à Jonathan Kabi, Nazo Simba Simbaboé. Ngebu, depuis na koma na Jonathan, Ngebu, Jonathan Amanike, Ngebu, Tala Simasara, Ngebu, Asima etina depuis na mona Sara, Ngebu, Jonathan Kadima, Asima basima banyosot. Amona mambo ekotela ye ana venir mambo za liboso na ye. Ngana asenga Fali ndenga zola ki e visa a ebeye bakote classe A na poto. Bazo msata na primaire atanga tana banu amike abandata deuxième primaire Hollande abandata deuxième primaire awa Yolande Diama Venda zobenga. Bon, les matières il y a pas matière aux épanaïtes. Vous avez déjà Diego, Diego Zalaki na mwasi na e na bana. Obomi libala ya Diego, mwasi ya Diego lelo koma ko souffrir na bana. Donc Sarato la ndabo mango yo mona te mwasi ya Diego lega ba TV le bi. Mais ba image za na internet peut-être yo zo comprendre na lo ba te mwasi ya Diego lega na TV na bana. Aleka na chaîne na yamba mwasi ya Diego na bana. Azolela mobile na e Atsungeli bango, atokota libale pa chroniqueur à YouTube. Donc, ndenge Petit Fali abetaka lisolo ya vie ya Sarato la te. Sarato la tika vie ya Petit Fali, eza vie ya Petit Fali. Mais eza matière et Sarato la sape. Kota la bande kona biso ba Sarato la lisolo ya Petit Fali bakoti yango makasi, bango bakota ra makambo za ba couple la bato. Tomona ndenge basarato la basombaka likambo ya sere na biso mikimenga na Fali mpo basombaka ngo koma ana kisije na bango. Pona bango sarato la deja ana mobali na ye papa bana na ye papa bana na ye aza na prison makala. Eza nango teke na ofinga sarato la eza pe ba réalité ya vie. Ye pe mobali na koti na place ya pasi yo oke ko luka mibali ya libanda oke ko zwa Diego oke na ndako. Mais Sarato la ti le lobeta ka sujet pe ya foyer na ete atika pe sujet ya foyer ya Petit Fali. Atika na poto ba meme pe na ba milliers moko boye ba longo na ba milliers congolaises. Ba place mo boye amona apena congolais te za na mindele comme ça adapté français na wana bongisa ngo pena très bien. Au moins, une année, 2 ans, 3e année, oui, mais tu as une époque qui m'a fallu qu'il m'a rappelé un millier de Congolais. À côté, il y a des cours, il y a des belé, il fallait comment on maîtrise l'anglais, le français. Ils n'ont pas de qui est le coin. Quand ça peut être fallu à ta deuxième primaire, je vais expliquer mon belé, non, tu as besoin à cause de sa bagage. Peut-être fallu ce qu'il le abandonne à ta deuxième primaire parce que peut-être fallu abandonner la formation à l'écologie. Akoka tata formation ya niveau assez abandango malembe bagage ya Petit Fali ko fungwama na talent za nango et ko permettre Petit Fali akosa la pe carrière moko costaud Petit Fali pa koza la lobby Fali ya lobby akosa la pe faire ya lobby akosa pe héritier wa Tanabe ya lobby akosa pe Inosibi ya lobby. Donc moi je pense conseil ngana kosa ngala Fali na bolingo alinga Petit Fali. Azom sa Petit Fali nantique, azom sa nantique, surtout avantage eza beaucoup plus. Awa na poto, bazom sa na classe, de ça la bien. Mote na balano surtout ya filmo partout dans le monde en collaboration toujours avec Congo Makambo TV officiel ya Yeme François Chimanga nenge amesana kosala toujours musana kati ya filmo na collaboration na Yemoko Makizembe Ken Pena to ye lisusu lelo bo s'abonner massivement nenge omesana kolanda biso bisikoso e vande bino o ezubino na mokili mobimba yango to ye to partager na bino sango o eteli biso ba kongomani na kati ya communauté congolaise yango na bi bo s'abonner bo fina kaka ngonga wana o babengi na français cloche et comme ça va toujours bien pour être biso to recevoir peke ba ndeko ba kolanda biso e bien na mokili balingi ba chaîne na biso ni bale wana pour être panza bino sango ensemble na bino na okanga malabate na te et pas invité na ngai o na mesana ko yamba ko partager et puis ko ça la paix débat na ba analyse ngane ensemble na combo ya Ken Pena
Makizembe, le Peter Pan de la presse congolaise. Nazana Ina Kanamalwate. Quel est Makizembe? Bonjour. Ouais, bonjour François Chimanga. Bonjour, na pesi mbote pa bandeko nyonso surtout bazolanda biso, na pesi mbote pa Prophète Emmanuel Dodi, na pesi mes condoléances na pasteur Marcelo, autoku fait la maman bana nae. Vraiment, il sali pas si peu mawa kotala après avoir bilakeli mabeo maman Amazon alakela ki pasteur Marcelo na biloba lobawa lobaki papa wemba bebisa génération ya ba jeune nyonso na marambo etali basap tomoni maloba ya maman Amazon epese makasi et mimiti matanga na kati ya libota ya pasteur Marcelo, donc il n'a pas si mes condoléances batu mosusu bazali batu baswana kana bango te kofuka mama Amazon kolela mama Amazon ke ndenge nini ozofingela nga mobali na ngai boya kufa falotika motema na epe manakimia tomoni pasteur Marcelo pe azwi même likambu oyo shoki o mama Amazon azalaka nango ya kolela mobali na tongo midi pokwa tomoni pasteur Marcelo pe atikali veuve babenga baba veuve bongo eza pona bongo mama Amazon akoma bangisa nga soki oza na ye dossier azolela c'est que il faut que bapo botikala titre moko siko mama Amazon atikali veuve pasteur Marcelo kuna pe atikali soki nini bakomi homme seul femme seul nayebi te soki bakozwa conclusion kaka ya kosala ndenge nini bakoki kosala soki akokomisa ye mama pasteur nayebi te donc makambo eza somo na République démocratique du Congo makambo ezoleka oyo donc eza pasi mpe mawa kotala makambo ezokende na mboka na biso Congo. Non, non, sujet te introduction le romo te mais makambo se bandi balobi est-ce que l'article kokufa ya mwasi ya pasteur Marcelo nde maloba ya mama Amazon alelaki mingi mama Amazon alelaki mingi abi comme ye a critiqué mobali na ngai ki abebisa bato na sapologie c'est mieux ndana etoko mandenge moko comme ça soki kosenga libala esalami. Ah voilà, merci beaucoup pour s'abonner massivement. Vous allez dire où les dios les plus célèbres. Oyo, j'ai invité chaîne ni na o ko radio ya boye po ete to yaka na makambu ya mabe makasi. Merci beaucoup Ken Penato ta mozino ya liso na biso lelo. Ken Penato Makizembe Nekona biso Fally Ipupa. Oyo to yebi artiste munene. Oyo ati ba contrat par-ci par-là. Oyo ati ba contrat memina bandeko oyo ba musala moko na biso o ba sala musala moko na yo na ngai ayina bango pe na poto mais ko zonga bandeko bazonga na bisasa ba komi ko balukela ndeko Fally Ipupa ba komi ko soutenir bandeko ba orchestre mususu oyo na mutu na ba yebi même pas ba ko sala makambo ba sali ba komi ko sala lelo na ba kombo bandeko ngaya ba demain pour kana ba demain comme na niveau ya koluka ko sali Fally ya kotika ye ko soutenir ba héritier ba fi rekola ezaponi. Ouais, merci beaucoup François Chimanga. Premièrement nous ba makambo mususu il faut ko eba la kozola ngo solution na débit. Omoni Fally Ipupa za otise ministère munene mais aza kombati kaka na bato ba kombataka moto za bato baza tout autour na yoti. Yango mona ba base mwana lingala baloba ke baka moto bozolia na ye mutako boma yo na sens que bandeko wana bayaki pona bolingo o balingelaka artiste Fally Ipupa te bango bayaki pona kosala visibilité bateka bakombo na bango bazwa baabone na nsima kombo ya Fally bayeba bango na nsima kombo ya Fally ezalaki mwa différent babiso baken wakombo ya monene oza na baabone na yo oyeka kotia Fally Ipupa mais bango bayaki koluka visibilité na nsima ya Fally Ipupa elakisi teke mutu mwa baoluka visibilité mpa na yo elakisi teke alingaka yo elakisi teke aza fanatique na yo elakisi teke bozwa confiance nyonso tu bopesa ye biso toza bakomba epai ya grand frère Fiston Koloke akreela biso vo ameni bato ekipe wana lelo oyo ezokende kosoutenir fere lelo ezokende kosoutenir héritier lelo parce que nga lelo naza au milieu du village nga na soutenir bato wana nyonso mais na annonsaki yango officiellement bango batika kosala semblant hypocrisie na baplateau neti balingaka Fally neti balobelaka Fally mais en coulisse botongaka na bino artiste bozalaka naye bautaki poto awa bake Kinshasa bake kopesa basujet ya bilobaloba ke non ndenge eza boye
to se retrouver te voyage tokendaki boye baeko wana nyonso tu wana toyokaka yango na matoi nayebi te toyokaka yango na matoi baza na amour vrai te lelo ekomi faire annonce kaka double stade tata Raphaël mbala moko demer abandi kosalela yango balive abandi koyemba banzembo ya fe annonce biso officiellement ke Cynthia Kapashi ayaka na ngai pa fali mais nazalaka na ngai Gaulois peut-être Cynthia Kapashi ko bana na baza bana mabe parce que soki lelo Cynthia Kapashi aboma relation na ye na fali pupa parce que azwaka kombaka na moto amemaki. Ben moi je pense ezali amour sincère te bozolakisa fali pupa parce que amemi bino poto bozongi allez stade de martyr ya fali double stade tomoni na une émission moko te demer azolobela double stade ya fali pupa mbala moko ake koannonce double stade tata Raphaël ya ndeko na biso feri soki oza Gaulois omoni ozonga Gaulois zonga Gaulois babiso tozala bafani te ya bagaulois oyo ya bafali biso tozali bafani ya bawenge neti nga na lobango plusieurs émissions nga azalaka nanga fani ya wera te po wera azalaki lider aza maboko makasi nga azalaka fani ya papa chéri po papa chéri azalaka mutu mo aza esprit social papa chéri akabaka papa chéri ayokaka mawa mutu papa chéri na banda kopi na papa chéri na ana no chroniqueur te na ana no mwana muke nazwi pe courage nde namona papa chéri baala koyambela baémission nazwa courage yolanda je nana honorable Zakari Barabashe a formé nga na koti mpe mosala yango donc ti lelo nga banzembo ya papa chéri nakozala te na 800 chanson ya papa chéri oyo nayebi na motu fait de l'amour nayebi yango mobimba surtout banzembo ya bakine bouge meme banzembo ya jibe ya kala nayebi yango nyonso tu batitanique baTH donc ozo comprendre donc soyons sérieux nayebi banzembo ya papa chéri presque belé nga alobaka na afani ya papa chéri génération ya lelo toyaki kotia yango point mais comme presque ekomaki kotambola yaki parti pris tokotaki mpe na kati ya systeme yana ya kozala na parti pris tokendaki kosoutenir fali pupa na miniti oyo okeni mpe na parent belge naye comprendre ke na nga mutu na passeport belge nakende kaka kosoutenir su baartiste congolais na bino belge fa azala maître belge fa azala parent belge fa azala maître ndenge na kolobela roga ndenge na kolobela fali ndenge na kolobela fere ndenge na kolobela héritier ndenge na kolobela davido ndenge na kolobela whisky parent belge te parent belge aza mutu oyo ifo na bainonsi bi tout le monde yo talaka miziki na bosika babina file baextra muzika bazangul oya Brazzaville donc nazala mpe na Afrique mobimba natia bango po etanke parabel donc olongo na niveau ya makambo ya kosolaka musique ya Congo te wana yango te wana su yango te international world wana kosolaka ba musique ya Gabon ba Brazza nyonso tu etanke parabel comme lelo tosola makambo ya Congo soko olingi lobi mpe toye tosoli makambo ndenge Sassou Nguesso akangami kaka na pouvoir eloko nini esalaka Sassou Nguesso atikela moto mosusu pouvoir te donc lisolo ya pays nyonso tu soko olingi oye nango tokosola okoya mpe jour mosusu tosola makambo ya Gabon ndenge général ana depa azwi pouvoir nzala ezosila te makambo ya solo eza ebele le niveau échangé merci beaucoup là c'est quelqu'un qui a ba œuvre na ye pour ningaka ye c'est que opesi mpe question ayebi kodécortiquer ayebi mpe opesa moto mpe kandaka na question yango parce que ye ngana émission nanga ezalaka mbilinga yango na profita apesa mpe moto na Patrick Longitima le blanc de Bruxelles gaz na gaz na pesi si moto na Narcisse Mboma Choco frappant sans hydrogenome na Allemagne Narcisse Mboma Choco frappant sans hydrogenome na kati Allemagne donc ba Allemagne donc sans hydrogenome no yona Narcisse Choco frappant ça toujours ensemble quel pena na ebité tant na sokayo parce que pela bi na ngai chimanga tout le monde besoin sous dio na bino ezaka mabe makasi wana po ete bobe c'est suka bakana na bandako na bi eza bakana déjà juste to na message ya kopesa s'il faut décortiquer to décortiquer s'il faut na contredire parce que o la bi mabe na yeko na contredire pour moi na somme article ken puis na question à s'exprimer tout la monde est mabe ezali na yaka mais somme na so yate ça veut dire que azo de bien merci beaucoup de continuer émission ken pena pour moi sous pays na kati ya réseaux sociaux il y a petit Fally oyo joie comme ya Fally pour partir sa monnaie na mboka une photo ya moi sinaye et donc circuler la carte des réseaux sociaux
ba vidéo ça pour tamboula to be conseil moi conseil et pas bateau mais alors vous allez mieux placer pour expliquer quel pena repère ça conseil nini et makambu ya ba photo ba vidéo ya Petit Fally. Ouais, merci beaucoup François Chimanga, merci na bande konyo surtout bazolanda biso omoni Petit Fally aza petit na biso oyo nga linga mingi na mona kaza mwana moko malamu aza respect eloko ezozanga Petit Fally beaucoup plus ezaka encadrement ya mutu moko ya malonga mutu moko oyo akolakise ba directif ya vie ndenge akotambusa vie likambo nini akosala na akosala te parce que kotala lelo Petit Fally selon histoire ya vie na ndenge abetaka aza pena chance te ya kozala na baparent moko ya koencadre donc moi je pense Petit Fally akwasa bamambo ebele asalaka par ignorance lelo tomoni kaka bafoto ya mama mwana na ye ndenge etamboli tomoni mpe bato baosalela yango bapermission babi Petit Fally face à la test ya ADN moi je pense eza obligatoirement te kotinda Petit Fally asala test ya ADN eza likambo ya koluka Petit Fally kofanda na ye kosola na ye boye en privé moni lelo Petit Fally yango malgré classe ye moko aloba yango azwa occasion ya kotanga te maele mwa sagesse ya bomoto boye namonaka adégage yango mwa makasi kotala déjà Petit Fally soki ezalaki bagarso mosusu oyo tolobaka basilisa na université nde mosusu aleki ye mosusu baréseau sociaux mosusu aki oloba banimporte kwa ye mosusu mpona mwasi na ye tomonaka kutu basera na biso neti bapremiere kutu atanga baklasse na baétats-unis mais soki bapose question mosusu ya frère Mike Kalambai atalaka kutu teke papa abana ye mosusu babeta bapropos moko boye ye mosusu ezodimine na papa mwana na ye mais kotala kaka Petit Fally oyo balobaka tanga mingi te malgré bafoto bavideo ya mwasi na ye ebimi mais aza na maîtrise quand même azoprotéger quand même relation na ye azobomba aprotéger relation ya mwasi na ye aboteli ye mwana parce que non aza bolingalinga ya mwasi na ye mingi donc moto mosusu alinga ya mwasi na ye ata aza tel ata akuti ye asalaka n'importe quoi ayebi ke eza ndenge akutelaki mwasi moke akochange kaka mwasi na ye bapo na ngai Petit Fally asalela sagesse oyo bato mosusu bavida bauniversité wana batobola baklasse ebele e mosusu sagesse na maîtrise Petit Fally aza nango omoni problème neti mwasi na yo bafoto sexy ebimi bavideo sexy ebimi soki oza na maîtrise te François Chimanga okopete bakable Petit Fally mpe akope olimo ya mosusu réseau social mosusu ba 2 mois 3 mois mais ye ebimi après 2 jours 3 jours aleki ne pas matop asali émission na ye avec beaucoup de maîtrise sagesse surtout tobotama nango namoni importance nango vraiment pas Petit Fally mais teke yokeli pena bakanisi oyo bandeko bazobimisa kolobake baleka na test ADN ozotrouve ngo ezali neti kobanga ke Fally Ipupa na bata Fally Ipupa Petit Fally aza na mwasi oyo kaka na balolenge ou bien mwasi nde ayeli na nzembo apesi alobi ke okoza na succès moko boye zosemi oyo bon kosala test ADN edépendre kaka na mutu ye moko parce que mosusu Petit Fally mwana ya liboso peut-être ye wana bokende oyebisa ye sikoyo akende osala test ADN ye mosusu azobanga test ADN ekobima boye bayebisa mwana eza yo te Petit Fally sikoyo abangela azalaki abotananu te ye deja ndenge balakisi ye deja mwana ye mpona ye akomi deja papa batika ye parce que mwasi nde ayebaka kolo zemi mwana wana mwasi soki azalaki na mibali ne mosusu soki mwana wana azalaki aza mpe mwana ya mutu mosusu kosangisa deja nzoto na Petit Fally ta molai Petit Fally mpe d'office akokoma mpe papa ya mwana parce que na hôpital mwasi adéclaraki papa mwana eza mesetel donc c'est normal eza nango grave te bacouple ebele mpe bamama oyo babota biso kaka nde bayebaka bavoi papa na biso voilà merci beaucoup pena mais okosenga neti nini mpe artiste monene oyo balati komona epe ya Petit Fally Ipupa okosenga conseil mpona Petit Fally bon premièrement ngai soki ngai vraiment Fally Ipupa Fally namona alingaka mwana na makasi Fally Ipupa alingaka Petit Fally makasi Fally aza neti Kofi te Kofi de Brazza azosalela promotion Kofi de Brazza azoteka image na ye mais Kofi asepela na ye te nga mpo na nga na bolingo namonaka Fally alingaka Petit Fally nga na osenga Fally Ipupa kotala mwana wana boye aza na talent kotala Petit Fally boye aza na avenir ya musique
Petit Fally déjà ça peut na bétoile. Côté là déjà coopérer na ba Dadju, a coopérer na ba syndicat, a coopérer na ba star mo ba likolo, ba lingake déjà makasi. Côté là pe na Congo, Fally pour pas lingake makasi. Non na mona émission mo côté Petit Fally on ça l'émission, on ça finga Ferré, on ça finga héritier, on ça finga Fally pour pas on ça finga JB, on ça finga Wera. Aza impoli penate. Moi je pense à mon amour boy côté là ana venir mo beza liboso na ye ngana asenga Fally ndenga azola ki visa aebeye bakotie classe a na poto bazo msata na primaire atanga tana bano amike abanda ta deuxième primaire Hollande abanda ta deuxième primaire awa Yolande Diama Venda zobenga bakotia Petit Fally ata deuxième primaire ba expliquer mondele ba bino tozana besoin ya kolsa bagage na Petit Fally soki lelo abandi ata deuxième primaire parce que Petit Fally bako bande mbala moko ba formation ya likolo te akoko tata formation ya niveau assez abandi ngo malembe bagage ya Petit Fally ko fungwama na talent za nango et ko permettre Petit Fally akosala pe carrière moko costaud Petit Fally pa kozala lobby Fally ya lobby akozala pe faire ya lobby akozala pe héritier wa Tanabe ya lobby akozala pe Inosibi ya lobby. Donc moi je pense conseil oyo ngana kosenga ka Fally na bolingo o alinga Petit Fally azomisa Petit Fally na ntiki azomisa na ntiki surtout avantage eza beaucoup plus awa na poto bazomisa na classe de kosala bien atika na poto bano mepe na ba milliers moko boye balongo na ba milliers congolaise bacha ba place moko boye amona apena congolais ezala na mindele comme ça adapter français na wana bongisa ngo pena très bien au moins une année 2 ans 3e année webi que ton époque moko peut fallait qui m'a pena milliers ba congolais à côté de la cour, on a le fallait comme on a la maîtrise de l'anglais, de français, ils n'ont pas le quoi. Donc, ils ont même pas Petit Fally. Petit Fally déjà ils ont courage. Il y a affronté des missions, on va poser la question en français. Et le français, mais on se débrouiller. Si quoi, en occasion, on a poto. À ça, on a poto, on continue la formation, on a le déplacement, on a Congolais mingi. Et quoi aider pendant l'avenir, ce qu'il fallait en savoir même Dadju peut aider Petit Fally et ça va toujours bien. Voilà, merci beaucoup. Bon, ça va toujours massivement dans les chaînes film toujours. Parce que lelo c'est quoi François Timanga quand la bande qu'on a vu sur Basarato là, l'issola Petit Fally ba koti yango makasi, bango ba kota ra makambo za ba couple la bato. To mona ndenge Basarato la basomba ka likambasa na so nikimenga na Fally pour ba somba kango comment avec sujet na bango. Pona bango, Sarato la déjà. Ana mobile na ete papa bana na ye, papa bana na ye aza na prison makala. Eza nango teke na ofinga Sarato la, eza pe ba réalité à vie. Yepe mobile na koti na place ya pasi. Yo oke ko luka mibali ya libanda oke ko zwadie ko tena ndako. Mais Sarato la tile la beta ka sujet pe ya foyer na ete. Ati ka pe sujet ya foyer ya Petit Fally. Parce que Chilelo Diego biloko lamba magana ndaku na ye bagenda watika ngona prison makala et papa bana mutalambe la papa bana c'est Sarato la ngana yebi papa bana ana très bien aga somo beaucoup to ndimate ke Sarato la kolinga ba garçonnette ba Diego. Donc ndenge Petit Fally abetaka lisolo ya vie ya Sarato la te Sarato la tika vie ya Petit Fally eza vie ya Petit Fally mais eza matière et Sarato la s'appelle donne bon eza matière et il pas matière eza pas na eti koza déjà Diego de bazalaki na mwasi na ye na bana obomi libala ya Diego mwasi ya Diego lelo koma ko souffrir na bana Sarato la ndabo mango yo mona te mwasi ya Diego aleka ba TV alobi mais bah moi je zana na internet peut-être yo zo comprendre na lo baté mwasi ya Diego aleka na TV na bana aleka na chaîne na yamba mwasi ya Diego na bana azolela mobile na ye atsundeli bango akokota libala pa chroniqueur ya YouTube chroniqueur au Sarato la ko azol boba libala bato bana ya Diego bakoma souffrir lelo pona Sara so ye est-ce que Sarato la ko pesa biso des exemples que asangisa bana na yo na bana Diego est-ce que babotola bana Diego o Diego asundela est-ce que bazwa bango bacha bango bafanda na ndako Sarato la avant longola poti na liso moninga il faut longola na poti o kanami na liso na yo Sarato la tika vie ya Petit Fally tika vie ya Petit Fally
Petit Fally aza mwana apesaka bato mawa. Petit Fally amona mo bapesaka bato mawa. Tika vi ya Petit Fally azoluka vi na ye, nzambe ye moko ayebi, nzambe aza nzambe ya mawa, alongoli mwana ana na mboka, amwana oyo abotami epa mama waza handicapé. Abeta lisolo na yeke papa wa sentaka mama na bango. Comme mama bango aza handicapé atambolaka tolo na se, awanga na kate ngai na kocha mwasi abozeli te, awanga na ka Petit Fally kaza mwana ete. Lelo Petit Fally akola neti mwana akola sans tata. Nzambe pe azalaka bana bongo nde amatisaka. Petit Fally azoluka vi na eti botika ye soki mwasi na wasala buzoba, ya linisko mwasi na na buzoba bongo. Parce que peut-être Petit Fally atalaka bato nyonso bayebi nga na réputation na uta bwende bobo mutapesa Petit Fally confiance ya kolinga ye azalaki te. Mutu moko te azalaki trop sûr que Petit Fally pe lelo akoba mwana poto. Bamona bela mwana mobo ya mboka tout ça. Lelo nzamba confondre bango. Mais mwana alingaki ye na ba étape azalaki ye wana. Le Petit Fally pas reconnaissant que moi si ana alingaki ye na moment oyo bato bazoboya ye. Alingi mwasi na ye bongo sarato la kotika eko. Salela sujet na yo lobela pe debout. Lobela pe évolution bana debo koma ndenge nini. Dossier ya mobile na prison makala papa ya bana eza na niveau nini. Donc peut-être un jour ba voyage au sala on a ke ibe na ke papa mbongo peut-être un jour pesa ba ya mabo un jour pe bazo bengi sa ozo ke sala pe makam na yo mbele mususu siko kopi nini okende ba kopa zo kende o ba mona TVT quand vu ya batunde bo ka lo bana ba TV ce n'est pas normal. Vraiment ça n'est pas si mingi na conseil to senga ken pena pesa biso Saratola akota ka ba vie ya bato. Namoni iso na live mo ba bi faire azaka na malanda ngulu ya Fally yazela ka soki Fally nga sala bo ye pa sali. Est-ce que faire ce ka tche double stade tata Raphaël yo Saratola il faut lo baké asali bongo o Fally pour pas tche double stade de Marty yango faire azaka obenga mu aene responsable neti faire gola yo ke ndeko benga e malanda ngulu ke alandi Fally tina na ba arena. Pona nini Saratola via bato za ngai na sepela na Saratola jour à présenter biso ke bana dego na sangisa bango. On a nous d'accord. Wana na tika esko alo ba pena ba Petit Fally. Tant que na la nous officialité, ça veut dire que abeta masolo dingo. Abeta masolo ba tumsute parce que c'était betela kake e banga ate mikolo ine yeza nzete betela kake. Na ezo bangela ba nzete mso betela kake. Non président la sandeni. Yo déjà nzete betela kake tongo. Mais ça qui nzete mso betela kake ozokam. Donc tali bossa nzete ke betela kake ni Saratola. Mais avant la vidéo mwana mani ki azo fina enzo ta fina Santa Bozali. Siko yo monika Santa Bo ya mwasi ya Petit Fally yo ozokama. Mais Santa Bo na yo Jonathan ka dina mwana mani ki azo simba simonzoto eza na internet wana yo ozokama te. Mwana mani ki Jonathan ka dina azo simba Saratola ba vidéo eza ti lelo. Mais na oka na le mutu mususu mbe alobela makambo ya Petit Fally Saratola ka o Jonathan ka dina azo simba boye. Ngebu, depuis na koma na Jonathan, ngebu, Jonathan ya manike, ngebu, tala si masara, ngebu, asima etina, depuis na mona sara, ngebu, Jonathan kadima, asima basima banyosot. Donc voilà, ça c'est quel bel Jean Salam le millionnaire, en tout cas, oncle Patrick Amissi, la toujours se voit dans social pour lui, RDC Monde, venant à l'Uzon, Mbata, Zatiki Rivero, Kiri, Dani Pova, Roli Moussei, venant à Patou Kapangala, donc il n'a pas si bien bambote belé, Patrick Lomitima, les bois de Bruxelles, gaz de gaz, n'a pas si bien bambote. Donc, Saratola, ce qui va te la bête, Santa Bo Saratola. Oh, papa. Il y a le bela, moi, ça Fally. Petit Fally, pas beau, il va le bela, ma moi, sinaï. Petit Fally, ce qui moi, sinaï, ça, la vidéo, il y a la même moi, na beauté, lui. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a souhaité, monsieur Nabiso, quel grand magasin B. Tout le monde, j'ai les shows. Et je pèse mon boulot dans les réseaux sociaux. Les boss de boss Jimmy Belao a bien rien à téléphone
abimanaye alingaye bako maman sino mbali est-ce que j'ai le show azali boma ba makamane ou bien afoni makambo la boss de boss bon kotala déjà venanga Jimmy Belaou ndandi na ebité ce qui venanga Jimmy aluka pa bimana Jaël parce que toyebi que Jaël na vena so Gauthier mascotte bazalaki bapi Jaël déjà bungela ve Gauthier na fait Jimmy bazala même moral bon na ebité parce que téléphone à moi si moi je rappelle na et toyebi na bisoté makambo Jaël Chazoloba mais côté la ve Jimmy ce qui veut Jimmy abondi mababi mana Jaël c'est que veut Jimmy comme libata babos libata babos oui c'est que veut Jimmy comme poto ya babos libata ngulu ya babos expliquer notre compagnie libata la ngulu siko yebisanga siko kaka ve Jimmy moko grâce abimina e Karine abimina e ba fait belé ba na Paris ba saka ba biso abimi na bango azo soka na kata ya chronique yeza la soko mbibi bikola na peso 1000 euros bo bibiso finyo surtout ça la bénédiction à Paris nyoso abimi na bonso akende tina Jaël show azali moi ça Roger na balona na Roger Ngane liboso en tout cas ce qui vient na au comité na niveau Jaël wana peut-être au sel atanga petit na sel bénédiction ce qui au timbe la Jaël show ba onie ya bolingo en tout cas vient na et ça la faux et ça la faux à doser ce qu'on peut se conseiller na vie na yo te conseil na pesa e basi baza ebele ndenge bato musupe ba lobo obi avec Jimmy de la rebo ezali ce qu'on a évité ndena yo kaka babenga ke obi moko avec Jimmy de la rebo innocent na façon mabe ozoma pas dans il paraît obi moko bo avec Jimmy de la rebo ba préparer ngo ba panza na sena innocent bi ba message net ba avec Jimmy so atindeli moi sino loko luko effacer ngo luko avec Jimmy en police ako futa ata 20 000 euros bon ko effacer bo publier ngo te ça la bien te odio na nazoka lisona ngo soki nazoka il para tindela ki rebo odio ke ya ko bale officiellement même te ba makambo yo te Congo ezambo ka moto passe. Voilà, merci beaucoup. Cette émission fera plaisir à Yaya Boga leader na kati Londres descendant ba tu y avait na ngai Bruce Mpangi quand la tout ça à Bruxelles à Bruce Mpangi en Zoya début que Marno ça qui tourne concept là ça toujours dans le bino quel dans Makizembe ils ont la même mesure de la kati ya ba doyen wenge doyen loko la Blaise Boula ingénieur au pasteur la pour na kombo ya wenge au lobby ozaki fanatique ya wenge et puis na doyen moko ya leader moko pe ya wenge au lobby akadaki na kanae musubaki na kanae ou ranson le roi de la forêt. Donc, par exemple, le Sokoda, ils ont payé la moto au Sakanate. Et puis, Blaise Boula, ma bloc a bimisi. Comme les mamans, il y a un boumana, il y a un baninga boumanga, salaboé. Qui me colle le banga qui wenge, on va saler qui wenge kala. Donc, ça va fali, ça va faire. Mais qui bien mis colle, on va se coller à la tête, on va se coller à la TV. Il y a aussi besoin de comment. Bon, le Kambouya, vient à biso de la forêt qu'on soit na Makambouya Mbongo. Ils ont Makambo, réputation, c'est Panzana. Congolais to ayebike weraza mutu mwa bwe bakosi mise finance te parce que weraza mutu ya ba 12 côté makambo ta limbongo mais ngapo nanga côté la ba niveau ba wera ba na ba parcelle ebele na ba Kinshasa plus ya 65 parcelles ba wera ba bato ba ko wela ka bambongo ba Sokoda te na ba rapete Sokoda ngoza na kindoki moko efanda kana kati wana ojeni parce que to le ka voir même na ba élection présidentielle to mona voir même ba président ba changer ba président. Même le président que tu vas changer, mais le poste de Kalongo a joué à Wera, poste on a tout évité d'andi qu'on démissionner, poste on a tout évité dans l'élection, l'État qui Blaise Boula Gagnaki, bandi qu'on dit que la Blaise Boula clé à gérer Sokoda, tu évité que comme Kindo Zana Kacha Maramba Sokoda, ou bien tu as eu Balsoute Makambouana. Ada dit ça type pour qu'on a sous na marambuka ya bakanda monga Sokoda zoliate alobi aleki kofina koyemba et comme dans Sokoda c'est comme si molimo moko boza wana congolais ata ayebi gestion ya lo côté congolais ngika ya fasimba neti wera makambo mbongo yamwe panza wenge lelo Sokoda soki makelele ezole ka Blaise Boula yebisa balakisa so bolingo ke na biso wenge to sangani to Betista de Martyr wenge zongi bomoko. Ok, bon, moi, quand j'étais bagindé pour ça, la copie en bon. Conseil ka bisimbo bakaboni. Siko wenge. Bino bele bayi boza force moko boyo sangana
pour combattre Fali, pour quitter sa Fali. Si vous Fali a pas quitter, Fali a zara likolo à Wengiango. Donc ça veut dire, bavio na biso ya Wenge, il faut bâtir la mentalité banango bana na bango bakoli. Mentalité reçoit la mbongo oyo bawera baza ba big boss baba patron minene me bazo le mbaga mbongo te. Mbongo comme appelle étape moi mutu ko le mbape mbongo lembi pe. Obi non to tiki la pe ba bazute ba bénéficier. Ba Blaise Boula ba bénéficier pe na trop na musique ya Congo te. Donc il paraît Adolphe pas déclarer montant mbongo ba pe ça a ozote po ya bimisa banzembo ko le kawera abeta banzembo kitoko ko le kawera ko mawe. Abia banzembo kitoko abeta ko le kawera. Abeta ba vage abeta banzembo ba muna abeta banzembo ebele donc abimisa ba ministère belé ba la coste $100. ah siko yebisa nga siko moto la bimisa ba pesa $100 ba pesa $100 sur $200 yonga boyi neko continue ngombola tsokoda siko yebisa besoin da Wenge Wenge za na besoin de moko impossible. Voilà, merci beaucoup. Donc, madame la chou de M. Nabiso. Quel pénalité nous expliquer M. Cambo bien. Et là, on y est les gars entre fait na Werason. Si le papa dans le soleil à papa, na moi guerre bima et ça nous surtout ça là ba toi bien ngo. Mais là, on y est ça raté le tout le monde tout finir là. Ouais, on ça mabe, ouais, on ça liboé. Parce que ouais, on a fait le go là. Et ça faut même là on y est ça que aussi là. Bon, ngai leo nasola na venanga de la forêt, ya wela alinga faire makasi. Mais eza na réputation moko ebima ke faire keba kozala pembeni ya wera zoluka bendo makambo nyonso. Parce que bato to bengaka ke baza bana na biso na miziki mwana mutu azalaka te. Ngapo nanga langage o papa chéri alobaka na miziki mwana mutu azalaka te, ngapo nanga na trouver normal parce que kota alelo Fali akimaka relation na yana Kofi parce que bavia na balukaka nde succès bana na esila. Lelo pe faire akokanga mana wera jamais parce que o kansi wera sepela na ko mata faire ndenge faire lelo parce que faire lelo remplacer des succès wera zala nango. Ben a juste succès a wera lelo yo mutasimbi succès wera zala nango à l'époque. Moi je pense place bavia na bazara et chokaka bango ke makambo tozala ko sala ba petiara ba jusque là wera ndima te kasila andima te kasila na ya. Donc, ngapo na ngana moni na oki il paraît faire go la tindelaki wera invitation faire wera lobia ko yana ete ndenga bengisa ki Kofi abengisa su Kofi na Genève kuna ngana amona Wenge il faut baluka ba s'arranger soki nga faire ne atindelaki wera invitation wera boy ko ya fa atindela taji bempiana il fallait soit atindela ta Adolphe Dominguez on peut se monter entre Mamanda chante. Mais ekopelisa moto te ndenge nini parce que déjà Kofi Olomide soki azwa invitation azoya mais baviemi awenge baa bajaloux na ye. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était mon invité, quel phénomène Zembe Boyebiye, n'a pas œuvre, n'a toujours n'engé à s'exprimer, n'engé n'a pas la mission, mais ça, n'a pas bio, n'a pas quel phénomène Zembe. Si vous avez un peu de la taper les qui a ba sexy, si vous avez dit que mité nous autres matin sur la telle photo, nous autres on a kuna mokusa. Ça me dit ça va mon gars avec bobo. Mokusa. Dans la lens. Mokusa nous autres mon mama tchatcha. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité de cette émission. Alors, c'était là une photo avec Bendé, c'était la photo avec Bassimaki Champagne, à l'attaque Biloko à Saint-Valentin, à l'attaque Soki String à rouge, Soki Bengenindi, Soki Cola rouge, minimum String à rouge. Ah, venanga Jimmy. Oh, mais Biloko a bon photo, bon peu. Ah, venanga Jimmy, Bela, vous avez boss, ma photo, bon peu, Robert, Cara. Donc, c'est comme ça, au moins, on a live. Je Jimmy, boss de boss. Mais na moni na avion qui est Suisse. À quel conseil à faire? À quel conseil à faire? Voilà, merci. Est-ce que faire la même série bon à conseil à notre invité? Donc il paraît, il non ça comme un boya. Ce qui fait la même ici bon d'activité, il non ça comme un calé. Ah oui, à limite à qui est. La deuxième mutabili ça bon les affaires. Ba même ça qui est la Adidas Arena, il non ça boya qui. Ba même ça na marché, il non ça boya qui. Il y a Adidas qui connaît tellement ba même ici officiellement. J'ai dit pas jouer avion, il y a qui déjà kuna. Na habite soki ngebu kozala kuna.
Ngebunge ezakuna. nayebi te Après conseil. mbangu oyo Virginie azweli avion ezala ndenge bagrâce te mo bayaki boye ndenge Virginie akatisaki tu La carte d'avant. akatisi déjà avant. Merci. Voilà, merci beaucoup dans la souke monsieur Ken Pena. Peut-être bambote, on va se donner ça là. Yolande Diamaver napesi bambote ebele Yolande Diamaver napesi Tam Tam d'Afrique chez Wando bambote ebele vie nanga Wando napesi bambote en tout cas merci Patrick Longitima le bras de Bruxelles en tout cas merci dans François Timon. Merci beaucoup dans la souke monsieur la vente ça va staff dans Moussa dans les Bosso. Napesi mbote na ya Aboga leader au niveau à Londres. Descendez à venir dans Bruce Saint-Pangi. Napesi su mbote na Miblo système ya Kudai na kati ya London. Napesi mbote na Gigi Kapata Kapatos na niveau ya Bruxelles. Ya opia ngona Ken Pena yo. No se ngona soke Ken Pena toujours sur la victoire micro dans l'émission. Ken Pena napesi mbote fa Gigi Kapata. Gigi Kapata ouais. On napesi mbote na Sifika Sengela. Maman diagonesse na kati ya Londres. Pourquoi pas na Fifi Kayembe autrement dit Firme Kayembe belle c'est propre au niveau ya London toujours. Napesi mbote na Narcisse Mboma Choco frappant sans hydroginome na kati allemand donc allemand les a tombé quoi. Après ceci mbote na Patrick Gole Longitima na kati ya Patrick Gole Namos. Pourquoi pas na Salomon Bwangi ne kabatu ya Patu Soda na ya Trésor Nzinga. Après ceci mbote na Nelly Monduka dessin animé balobi soirée le 15 René Loko Robeta à la carte à Bruxelles le 15 René Loko à Robeta à la Bruxelles le 15 voilà le 15 ça samedi ou après concert à Ferrego là donc René Loko Robeta à la Bruxelles voilà Bruxelles déjà tombé donc vraiment pour nos ressources émission n'a pas ce mot là où repose le cœur des François Chimanga autrement dit Kéliane Kayembe, Mamana Faelia, Maeva Chimanga, Naël Gaston Chimanga, Chrysla, Mehdi Oumba, on est toujours ensemble. Pour tout le monde, Sima. Ciao, ciao. Merci, merci. Ciao, 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 ouais. Allez, 6 minutes.